Donc c'est que c'est le hasard de mauvaise foi. N'a fanana c'est le na mamna tsona kuboya. C'est deux fois. Na kuboya c'est le hasard là. Même Bill Clinton a lobby que c'est le nga na kuboya. Donc c'est que c'est le hasard de mauvaise foi. N'a fanana c'est le na mamna tsona kuboya. C'est deux fois. Na kuboya c'est le hasard là. Même Bill Clinton a lobby que c'est le nga na kuboya. Donc c'est que c'est le hasard de mauvaise foi. N'a fanana c'est le na mamna tsona kuboya. C'est deux fois. Na kuboya c'est le hasard là. Même Bill Clinton a lobby que c'est le nga na kuboya. À toi Seigneur, à tout honneur, salut chers internautes, salut à tous les abonnés de Vision Plus TV RDC officiel. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Vision Plus RDC officiel. Naïf Sarabino Awa, on reçoit vraiment information sur Naïf Sarabino. Oui, c'est bien moi, votre humble serviteur Alain Brankigoma. Vraiment, merci de la confiance et fidélité. Bopé Sarabiso à chaque fois, Liboso à la télévision à Dino vraiment et Salarabiso vraiment qui toko mingi. Merci na Montréal et na ma caméra 3 fois mobile 7 fois noko balobi le beaucoup trépied koyeba musala et salaka vraiment qui toko mingi. Merci na la patronne Bella Dinganga depuis Londres, Bella Dinganga maman sociale, maman comprenaka situation banana vraiment merci na maman na biso Bella Dinganga et puis merci encore na maître Serge Lukemba balobi maître Serge Lukemba maître solo ya judo ya tongo et puis bazotanga maître Serge Lukemba nazomona carrément maître Sodolo Kokodikoko wana balobi ba maître judo ya tongo mais na kati ya France wana maître Blaise Malanda Chaudez et puis namoni Nana Lukuji copine ya Claudine Bolenge donc bambote na bino yango wana à mauvais pichulingo père de la charité depuis Grenoble bambote na yo vraiment mauvais balobi sokoza la ville Grenoble na kati ya France pour ba gérer kitoko contacter pichulingo père de la charité à Kojero kitoko na Grenoble Carmeline Misang depuis Suisse maman sociale moi ça ba fossette mauvais Ange Mwamba l'ambassadeur balobi vrai en qui moi na poto ya tongo et puis merci n'est-ce pas Sotozali balobi référence Israël et pas ya PDG Manu Mavoka awa balobi place à responsable place oyo ambremez à la raté place au vanda à l'aise au remet la secret à Malili bière à Malili donc Israël référence sur le Kotikaka na couloir wana ya couloir Mbadiakoko na avenue Saïdi au remona Israël référence Zawana au Rokutana na Gérard Orbi Martial a regéré et puis on recoute dans les sous. Mathieu Moïse, balobi garçon noir, tonton Morobio, Mathieu Moïse, on recoute dans les sous. Enoch Chicha, sa vertu à Chicha, oh yo, on recoute dans on recoute dans et puis la GDA regéré qui toko. Vraiment merci. L'actualité nous oblige, tu as dit que non, Nazanga Moroté, Nakatia, plateau Nangalelo, Nazana Moko, oh yo. Tu as dit que non, Bill Clinton.
Tsenguku Dibende le 5 juillet awa azo livré concert na Zénith de Paris na demande bino abonné na biso na ben nazanga morote nazana moko na kombo ya Maya Kamba soliste na biso otoyebi asala musala na bien tomeka ko solola na par rapport à date na bango le 5 juillet na Zénith de Paris Montréal est 3 fois mobile 7 fois numéro c'est au même langage Zolanga déjà invité na nazana awa Maya Kamba bonjour. Oui, bonjour les gars. Ouais, j'espère que santé ça va. Oui, santé ça va par la grâce de Dieu, calme Zali, Nangolo Nzambe. Ah ouais. Boni sango ya Bill Clinton et Tsenguku Dibende. Oui, n'appréciez Bambo de Lissika Zali, les deux des doubles mères, Bill Clinton, Macintosh, ma femme, Wakamituga, donc actualité mingi ou information, il y a Makas et Zali. Le 5 juillet, Bill Clinton avec son groupe donc Togozalana, Zénith de Orléans. Ok, Zénith de Orléans, ok. Donc, Batutu, déjà, on a déjà un réseau partout. Affiche Nengezo circulé. Donc, billetterie a ouvert. Billetterie a déjà ouvert. Donc, on a tout au Europe, jusqu'à Bozali, France, Belgique, Italie, Londres, Allemagne, Suisse, n'a pas de délégation Koya. Donc, si vous avez un FNAC, vous avez billet, ou soit vous avez un shop, vous avez miné, pas Bazali, si tout bateau en France, et vous avez un shop. Donc, billet est déjà disponible pour nous tout. Donc, vous avez besoin de Banda. Donc, bon, ça prêtera déjà, n'engagez pas déjà billets pour toujours déjà l'information. Donc, billets sont dans les bons. Billets sont donc j'ai peine bien. Merci beaucoup na batunanga on appelle laki. Na n'engagez boyoka kimbela nanga donc pe na mot d'ordre au ya Bill Clinton a pesaki pour na ba samouraï nyoso baza libanda mboka. Baza ko s'apprêter déjà pour na milinu ya le 5 juillet. Donc le 5 juillet rendez-vous à ne pas manquer donc Borozala ya Kosepela. Ok, vraiment merci Maya Kamba Borozala ya Kosepela. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Vision Plus TV RDC officiel. Awa Rozala vraiment certifié Rozala décidé. Tozala Maya Kamba c'est pas ça non ba abonner na biso ya chaîne pour ba téléspectateurs oyo ba zolanda biso so ça ba on a nous na répertoire oyo ba yebela ba Maya Kamba. Parce que je me suis pas robot, ça n'a pas mal comme les autres les lots, mais à partir de 100 yo, va découvrir yo. Sogola, bango na Maya Kamba. Sogola, bango na Maya Kamba. Maya Kamba, Merci Maya Kamba. En tout cas, félicitations. Félicitations vraiment
na musala kitoko oyo osalelaka ba fanatique ya Bill Clinton et puis ba fanatique ya bonne musique ba congolais tout parce que osala musala no kitoko vraiment félicitations à toi vraiment donc mais comment est-ce que vous avez un idole nazana ba idole ozana ba idole oh ovandaka vraiment na parler ozwaki inspiration ya ozala soliste na pesa ko buwana ya kosimba kidao boye vraiment ezotala na teze to koyoka na radio bon mingi à l'époque nazoka japonais ok japonais maladi nazoka japonais donc pose à la guitariste na wingé surtout nde babengaka na terme profane soliste ok donc moto abandaki idéologie ya kobeta guitare solo na wingé surtout modèle ya sebene c'est japonais ok donc biso bagene toyekolaki na série wana tobandola na mingi japonais donc nayoka mingi japonais aza na mwa ndenge ne moko abetela bokobete solo omona elo omoya ozongisa biso na image na arrêtez la musique arrêtez la musique arrêtez Ok, merci vraiment, bravo Maya Kamba. Au fait, c'est image japonais, mais on dit qu'à part japonais, bah soliste musique basali, bah flamme kapa ya pe. Oui, yamut. Tant que tu as dit japonais tant que beti à la question image à l'époque, tu as image à kapa ya flamme. Et on dit marape kapa ya pe que non par rapport. Pourquoi pas baza bato basalanzela? Bango bato basalanzela pour biso tous les cas. Ah, c'est ça. Est-ce que on veut mettre sur le moi kapa ya moi vite fait le moi kapa parce que dans un soliste faut to sentir ça. Merci. Mais narolinga ozongisa parce que na minute génération Berceau esimi makambu na Europe wana bazala elo moko boye génération Berceau baolinga mikolo opération Dragon elo wana pour osepelisa bawesh tout ya Paris ya France génération Berceau elo kapa ya we oza na TikTok ezobeta mikolo
merci. Voilà, vraiment, félicitations à Maya Kamba, Balobi. Koyeba Moussala et ça l'a vraiment bien moroboué. Bravo à Maya Kamba. Et Maya Kamba, préparation à Zénith, saison les Kamini. Pour les fanatiques, les samouraïs, tout, les bazana Europe, Wana, les bazala, les bazosomba d'aba billet. Préparation. Est-ce que, ok, c'est ça, la maquille, ton préparation, c'est quand même normal. Oui, ok, c'est une minute, oyo. Tout dans la coulisse. C'est-à-dire, tout dans ma campagne. Na place Mouroube to Batami, donc il est au travail du matin, si soir, matin, soir, donc c'est qui tu te connais 0h, 23h, mais pas na à la caca, donc tout vraiment bazala déjà motivé, ndé biso tous motivé. Donc biloko Bill Clinton au salaire na Zénith de Orléans, nano salaire ngoti. Dans salle en musique, banda carrière musicale. Donc, tu vas comprendre qui est Bill Clinton. Donc, achetez vos billets massivement. C'est Fnac. Donc, pour comprendre qui est Bill Clinton. Donc, les 5 juillet, vous en ratez, vous y a Ebele. Dans ma casse, il y a Maison Complice Production, il y a John Bemba. Donc, Complice Production, il y a John Bemba. On est producteur, il y a l'événement. Voilà. Ok. Complice Production, il y a John Bemba. Donc, il y a un staff naé, ndé bazobet Bill Clinton Macintosh na Orléans. Na Orléans, merci. Na information mon azwagi lobby, donc même surtout ba maman, na basi ba maman, ba sombi ba billet na ndega liboma. Merci na acte Bosali et Maison Complice Production. Merci na ndenge bozo produire bisope na pesi Jombe Mbambote, bisika za Lubeuf, mon ami d'enfance, pe na Bosanité. Garçon de Paris, porte-parole, il y a Maison Complice Production. Donc, merci à Batnanga de Baosomo Babier, Gilles Bendous, il y a Pati Bumba, Jiclin Chouabelo, mon vieux Chiquito Toussamba, Masaranga Risto Toussamba, il y a Alain Simba, P. Nabosani Soute vient à Bissou à Bilamba, ni 15 Bayaka, Njile Kouéate, Mamalandou Bayaka, Njile Kouéate, donc Masaranga Darin Chouabelo. Achetez vos billets, Rigen Mpaka, achetez vos billets, Magogo Moussessou, achetez vos billets, donc massivement pour remplir ça, Loana Moukolanga Gozala bien. Et dans la délégation à Londres, donc c'est-à-dire Vienangaï, le grand producteur, Giscard Lubamba, JN, Maison JN Production, il y a Sombi d'habillés pour la délégation à Londres, donc vous allez Bongo, il y a Papi Mandouakila, vous allez Bongo, Gilles Bassimba. Donc, vous allez Natacha Paradis, délégation à Londres, donc tous les Zélabino Moukolongo, et vous donc actualité, vous comprenez Bill Clinton n'est pas jour. Ok, vraiment, tu comprends des jours où on est Bill Clinton à Kobima, vraiment, merci, vraiment. Patrick Monde, mon ninga Mathieu Moïse depuis le Bumbashi, Balobi. Patrick Mon moninga ya Mathieu Moïse depuis Lubumbashi bambote no yango wana donc et puis namoni mon manager Samba Kama namoni vraiment balobi bon tonton bambote no yango wana Maya Kamba évolution billet et comme na combien de pourcents. Bon, non, on vraiment un pourcentage, mais on a une information lobby, on a dit que les gens sont déjà habillés, ou même un producteur à NSMO. Habillé, les gens sont habillés. À peine à Bosanité, et il y a Maloum avocat. Ouais, Nazan information, il y a Maloum avocat à Sombi Babillé pour un concert, il y a les 5, il y a Zénith de Orléans à Bill Clinton. Oh, donc il y a PDG Maloum avocat à Sombi, dans le bagarre depuis semaine passée dans la télévision qui est pas Sombi na batu mususu. À Sombi lipe na batu mususu boko. Oh, Gérard Ordi Massala ozako. Boko sutuka. Oh, Gérard Ordi Massala to sutuka ka mystique a fourni. Nakata Zénith d'Orléans. Abetika tama 10 jours moko azozera Samba Kama pazana bakoya oh DJ Kevin bosuka ka bomoni DJ Kevin oh Mathieu Moïse la kado babi staff ya Israël ba osala donc bana tout ya Maloum avocat soué na biso za jour à concert en tout monde bango ko sala bien vraiment surtout les managers Samba Kama les managers Samba Kama ceux qui jouent en tout monde on a mystique à fou on ne sait jamais. OK pour biso to bana nzambe to soué ta ka boulamo donc c'est ça merci beaucoup na Maloum avocat na acte sali
Ok, merci na PDG Manu Mavoka Arme Fatale, vraiment papa malamu. Moi Kamba Bill Clinton après comme on est na Arena Grand Paris. Tout le monde a qu'un prestaki parce qu'il a invité pas les rois de la forêt. Ce qu'on ça concerne Yemoko. Après combien d'années où Bill Clinton Europe est qui dans sala na ye. Est-ce que spectacle ni au Bill Clinton a obomela ba fanatique na ye ba samouraï ou la carte Europe le 5 juillet wana parce que yo za na kati yo bi boîte bien yo bi préparation nga zo kendele. On peut se samouraï wana d'où il y a concert on a préparation ni zo sala wana. Préparation zo sala na ma casse. Bon on a spectacle on va bien en non stop parce que yaza mwana igwe le spectacle. Donc, un spectacle qui non-stop. C'est-à-dire, tant que vous avez la couleur, il y a bien, vous avez besoin vous me révérend, Claudine Lozoka, chanson logo la Biazo de Game, maman Claudine Lozoka, à Rosala, habillé mon quoi Yawana. À vivre en live. Maman Claudine Lonzoka. Maman Claudine Lonzoka. Coutu donc Nepsao a sombi babillet na sa sombi ta 60 billets. OK. Oh ngamoko na moni na mission. Donc avantage à Bill Clinton azana batu na poto. Azana ba base na poto. Omoni lelo batebela kolobonga na za kinga ninga na za kinga bango tu ba fanatique à Bill Clinton. Donc on sepela mais on retrouver sous bango. Gaulois, Warrior, Kofifi, Kofiette, Wengemen. Ils sont déjà trois générations. Oui, à part ça, invité Baza. Bila Zana va inviter. Oui, invité Baza. Zana va inviter. On dirait Nina Rosala. Bon, tu en as Végédroum. Pardon? Tu en as Végédroum. Tu en as Ariel Chenet. Misusu to bombi. Végédroum c'est qui? Végédroum est grand star en Europe. Donc ça la bati ba mystique. La France connaît carton na boulot donc. Mais c'est un Kenyan. Un Kenyan OK. Donc mais pour comprendre, ba Congolais pe bazali pour inviter ngo inviter surprise pe bazali. Boko zo pe animateur moko ya munene ya mboka o. Wana c'est le hotel. Bon na évité. Mais je ne pense pas c'est Léo. C'est Léo a un langage à Malamoté. C'est Léo, c'est un deux fois. Pardon? C'est Léo, c'est deux fois. Ça deux fois. Tantôt à Salibou et tantôt à Salibou. Donc c'est Léo, c'est un deux fois. Dans ma commune, même on a permettre de c'est Léo. C'est Bill Clinton à permettre les cases. Bill Clinton a la qui émission vient à faire rigoler à Salaki. Je salue en passant mon président, mon vieux fait rigoler. Hervé. Lobaki. Bill Clinton a ramonté ma malade. Et marquant ma caston est comme on a na bolamu au Bill Clinton a salé nanga na comprendre bien vieux faire rigoler à fanda na Bill collègue même na bisu. Ça on va passer un bon moment ensemble, ma banda carrière ensemble. Je comprends na lo bagelo moko Bill Clinton a ramonté ma malade. Mais na zela kita lo bagelo c'est le hasard ramonté ma malade. Donc c'est que c'est le hasard muta mauvaise foi. Na fanana c'est le na mamna tsona kuboya. C'est deux fois. Donc boya c'est le hasard. Même Bill Clinton a lobby que c'est le nga na boya. Mais ba soupçon que ça na cessé indiqué éviter surprise ya Bill Clinton za juna mumba foi. Non, je ne pense pas. Mais et vous voyez banaka mukolo. Parce que tu dis que Bill Clinton il donne les juna mumba fou. Et vous appelez bien vient absolument juna mumba fou. Azala na Zénith. Bon, et vous avez bien ceux qui penser na ye, ceux qui peut jouer en 8 ans. C'est ça pourquoi vous inviter peu mon. Mais proposition Zali. Proposition est exatée. Terrain on a habité mais jour on est goyé banakaka. Même net ceux qui c'est le hasard deux fois té. Et nous allons bien aya à prester na podium même podium na muninga naï. Des fois c'était trop côté à Celo des fois par rapport au point parce que des fois tu na ba charge moins belé même des fois il y a qui pédé net yo pas na yo ko yeba Celo ko za des fois ya ndenge bon mais parce que ngai na ko na ba charge tout des fois mso ya qui pédé des fois mso so ba double discours
deux fois mosusu ake boya lobi boya ezongi boya lobi boye ça va donc aza moto à gauche droite c'est-à-dire aza deux fois aza moto aza mbeli ya double tranchant c'est le akokata boya kati mpe boya kati su boya kati su bo donc ngai neti nga na fanda na ye ndambo aza na mauvais comportement mpe ayeba okopele te na vie na ye. C'est un orgueilleux, c'est un rancunier. On les appelle orchestre, n'est-ce pas? Moi, mon salle orchestre, c'est moi le fondateur. Pardon? Moi, mon c'est moi qui a acheté toutes les chansons au CLEA et Mbanga, mon a élève à parler. Oh! Moi. C'est moi le cofondateur. Il y a orchestre, c'est plus 10. Il y a CLEO. Oh! Ouais. Ah, moi, Kambati. Tokota Makina CLEO chez Maman Tété Thérèse, c'était en 2007. Ok. Tolala nzala na maki pendant 3 jours tolia kate. Tolia kate tolala nzala. C'est le akendane Lubumbashi. Donc to souffra à faire souffrir nga makasi. On a sonné là que ça kenane Lubumbashi. La quelle Lubumbashi que ouais la voiture à l'époque on a trésor pour tout. Oh, akia wele mutuka mutuka ngope simbite. Bon, mutu sora za na mambongo difficulté ne poani. D'ailleurs, kozonga wana hotel le bogolia basoso bobona bon et comme jour mususu akena ayi bogolia meli poto suka les até ali batie mungu na poto photo pe la beri na orchestre CLEO tourner la poto mon je jure donc na comment c'est le scram afuka mina comment nzambe ngai vinanga elinga ko beba so na landaka CLEO ndenge ya baninga mususu beba. Donc c'est Léo, on a pour na lingaka lisolo na été nzamba limbisanga za mutu mukina bo inete mais c'est Léo. Nous mona lola terre. Belle chose grave akangisanga c'est Léo akangisanga yi on a guitare oh ya somba te jano binano mutu somba guitare wana akangisanga c'est Léo akangisanga na bandal. C'est Léo. A comment tu niveau quand c'est Léo? C'est Léo au mona bola muti. To coopérer ma be na vina on a batu nyonso. Ah, en tout cas, c'est pas gentil, vraiment, si c'est vrai, vraiment. En tout cas, désolé, je suis surpris. Il y a Koyo Kamaramu, et Nenga n'a pas écouté les canons de la série. Il y a un salle orchestre, il y a un fondateur orchestre. Je suis un cofondateur. Na recruté ba ministère nyonso mona ki wana ba ya tester tout ça va tester. Dans grand frère Flamme Kapa ya Zingi na Kojak. Ok. Na vie nanga Kojak ndé tous aussi ça ba ministère ba tester kuna. Ngana alagi déjà. Pe mutu alagi témoin na ngata ngana ye tout ça collaboration la CLEO c'est J3. Wana ba olala na njil chez Eddie Makuti. J3 ka moko to bien chanter à Wenge. Ouais. J3 zo yemba na maison même mazo sengo betele biloko ya Kofi. Parce que vous comprenez que la bien donc zone nini tout après 3 jours J3 côté quartier latin. Donc là ne osanga motema pasi na mona villa za produit mona CLEO. CLEO 5 2 fois. Aye beaucoup pérété mais la double tranchant. Mais na minute ça peut monter retient à faire té o la taper un mot. Yété. Yété. On guitare en 20 ans a proposé qui a invité c'est le né rançon azolo babo faut pas payer au cachet c'est le rançon a qu'on paye au cachet on a respect à tata ou à mission vraiment hein tata ou à sali aux à la po autant mon ami tout autant mon bamboka ndenge famille sombela qui a passeport té wenge ba payer au passeport ba payer au visa ba sombele au billet au jour de relation à Sima Wenge. C'est un manque de respect. Vraiment, le ministère roi c'est le ministère faut pas bazarana ba makam. Au moins tu vas bêta 12 na système ya na concert à solidarité. Pardon, ba sala nini? Ba bêta 12 na concert à solidarité ayepe boyeku oh azana nini te. Oh yo permanence na yo ezate. Ayaki 12. Oui, Zagi 12. Au moins tu vas brigade après stack. Milton a nga mazagi na empêché. OK. Ndé sengaki ya te potant ou ezata concentration. Kolanda makambo ba démarche orchestre, kolandela ba stratégie bogodo azagi vraiment na tenter. Mais en tout cas, concert wana les gars nango bien ndo moni fait la CLEO abetaki magi 12. Et bien pourquoi? Na vie fo yeba eloko ba bengi coopération. Yekola ko respecter bato. Parents o ya yo moko. Soko to respecter te yeba ngozo la taliba be na vie na. OK.
wana oyo asalaki mpa Weranson même biso tout osepele nango ti nga fo bapesanga cache bapesa o cache mpo sele oyo oza spécial koleka baanimateur tout baleka na wenge oyo kutu aki spécial c'est Bill Clinton ase présentaki facilement papa ngai oyo nde omoni azwi bénédiction vraiment azwi baconcert nde toza boye nde toke Canada mabi te so tobi tokende Canada tokozwa retard ya kosala barépétition mpona koprépare spectacle ya monene ya le 5 juillet ya Zénith labi non nini ya nini bapusa yango ata na août so tosisi makambo ya Zénith de Orléans bongo tokenda Canada azwi chance bato ata Bill pembeni na wera lisusu après combien d'années Bill joue chance bacontré komi koya par-ci par-là même na Kisasa Bill azanga ani contraté neti lobi akozala na stade de Martyrs événement moko eza wana bainvitaki ye na groupe na ye apreste donc tokopreste lelo tokopreste mpe na lobi zongompona déjà babénédiction oyo ezolanda moto zongompona nyonso oyoka sele abeti ata na publicité almete so oyoka ata mai ya moto nde bamama batekaka ntina zando babenga sele bapeta ata concert mpona ti moko boye to te moko boye so omonanga ata mpona mai oyo batekaka 500 so oyoka sele asala publicité bakobenga ye te so opana mpo nini fo aluka losambo aluka asenga bolimbisi na Weranson na biloko oyo alobaka na tv oyo ya malamu te wana so opana mais mpe otika mpe baprinte kuna kutu natikaki baprinte te c'est parce que tobebanaki déjà natikaka kosundela biloko na studio natikela kosundela bato mosusu batikala sisa mpo ngane nazalaka so naza esika nazala na mongo naza mokongo me na un espoir ya bamongo soki namoni omaltraité ngai nasundola nalingaka nazala oyo ngai nazali na garder valeur na ngai donc c'est leo moto aza mayela kotravaille na ye sikoyo na minute oza na Bill Clinton toyebika yo omeli trop na Bill Clinton ovandi trop na Bill Clinton différence nini eza entre sele o na Bill Clinton parce que ovandi na bamibale mwana mosala na patron pardon eza lokola mwana mosala na patron eza lokola okende ondokofanda na ndako ya boyi tozobeta na orkestre ya boyi sikopa bile yokona obeta pa patron parce eza lokola na orkestre ya boyi eza lokola orkestre moko ase makasi eza lokola moto azolata la gomme na moto alati ketch différence eza oya na barbe babi te kokota te awa la gomme ekotaka te eza ndenge mona orkestre aseleo donc il alatanga sapatu donc c'est ça mpona yekola ndenge bakumbaka voiture na orchestre ya Bill Clinton mpe motuka moko te mibale mpe te misato moko kaka eza ebele tootaka kaka o musicien moko boye omasali na kar na mokolo nazwaki yango oyo ayo mpe voiture ya bien ya liboso ya mibale ya misato yango babien matériel eza to lobela te me eza quand même babien fait oyo nga nazwa na musique c'est-à-dire babien matériel oyo nga nazwa na musique yango wana esili te babisika kofanda ezali zompane grâce à Bill Clinton okende okutana baministre bokende bokutana bagouverneur ozobenda ozokotisa mwa eloko donc c'est ça neti lelo mwana na nga aza déjà finaliste aussi ça bonne chance na classe Christian Nzakimwena elle est née le 10 mai 2007 ma fille est née Christian Nzakimwena bonne chance Christian Nzakimwena bonne chance non déjà avant déjà donc joyeux anniversaire lelo anniversaire naï joyeux anniversaire encore donc joyeux anniversaire à mon enfant Christian Nzakimwena donc que du bonheur à toi donc Rumela ngai oyo papa nazali après aussi sa casse osa université comme d'hab merci vraiment mpe nabosani susu te bamama na ngai moko ya boboto makasi atuka fo alanda video osala bien mama Agnès Wamba joyeux anniversaire à toi maman Agnès Wamba na Orléans petit bateau donc joyeux anniversaire na yo bipa ozali nzambe abatela yo nayebi ke soki nzambe asungi tokokutana na Zénith de Orléans po ye pasombai babillet lo batindeli nga foto na mama Henriette Wamba Agnès Wamba donc
joyeux anniversaire na yo bika ozali mpe na bosani te bato to nani basombi babillet te bakende kosomba déjà babillet bakende kosomba déjà babillet l'air yango oyo donc toboye koma donc c'est le temps c'est le moment na bandi kobelela mbala moko bato na ngai oyo baza libanda ya mboka parapolo na bosani te Janice Ngweme achetez vos billets Elliot bisika bozali masa na ngai Ziboul Messi Jogo Messi Ziboul bosomba dia ba billet ya Pati Bumba Jiclin Chouabelo na bosani te ya Papi Mandwakila Londres Irmandoko Nagogo Musesu bato na nga tout pe Maison Complice Production nayebi ke soki nzambe asungi tokokutana kala mingi te na makasi ya Chetan Nzambe donc bato tout baosoutenir nga mpona baprécision c'est plus 243 89 66 48 581 plus 243 89 66 48 581 merci. Ok, merci Maya Kamba, vraiment merci pour la super émission déjà. Merci vraiment à abonner à partout dans le monde. Mais on pose encore occasion à abonner à la chaîne. Comment abonner à la chaîne et ça la vidéo. Il y a mini que c'est dans la vidéo. Il y a la vidéo, il y a des petits soukas, il y a commenter, il y a partager, il y a liker. Il y a vraiment tout ça dans la vidéo. Merci à Montréal, ma caméra 3 fois mobile, 7 fois Noko, Balobi image pro, pour ça va bien. Et puis merci à la patronne Bella Dinganga, merci à maître Serge Lukemba, merci à Nana Lukuji, copine à Claudine Bolenge, Batamolara Bormi Balé, merci à maître Sodolo Kokodi Koko, merci à maître Blaise Malanda Showbez, merci vraiment à Bino tout, vraiment Zalaki Yabino, moi na Bino, Leki Nabino, Nyonso Yabino, les bras qui goma ou mesana naye, na kotika Yabino Maya Kamba, Bino Kasikezati. Babiloko asikizali babiloko asikize délai mais pour l'instant faut bazwana nous bato bazana na bilengi po ebenda fo beta na Zenith de Orléans loko bato baotungisanga mingi bato tuka fo ya to dendisa beta non et puis on chité na eloko mobile beta kiawa au sini ba wari au sini ba chité ne loko na ya ba fâché ba ya ba fâché OK na tika bino ma kamba Sabati mango,